et yango te osala ke to changer le côté il faut to la kabelo te bolo na baki la fois passé pour la Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi, félicitations. Na bobenga on ni single, so single, so ni bobenga rango. Ngabe comment on a maîtrisé rango BT. Félicitations, merci pour la libanga kitoko, merci Karine. Vraiment félicitations pour on ningisi vraiment, on ningisi suka nandule. En tout cas suka nandule Karine Mokonzi, la baronne tokos na tokos molasso et ça déjà wana bon que chez Mokonzi officiel. Bon s'abonner belé bon liker ma vidéo na ye bon liker à de la biso a retirer à de la biso ba de la ngai ko liker kutaka moto le côté sur au côté na chez Mokonzi officiel ba ndeko liker sur au commentaire au commentaire maman Animbala de moi merci beaucoup au commentaire na yo mais bon que ne ko liker pour na bon liker vidéo na bon liker à ça de la biso bon liker mon lasso donc ça ayembi bandeko mutu nyonso asa na leçon ya ko za kuna na kati so ça peut la leçon ya ko za na kati et ça peut problème mais ce qui est important à binisi en tout cas ningisi vraiment franchement nga ça peut trop banzema mokilité bino boyebi mais en tout cas yoka kinzembo ngo na yoka kitikabe poso na yoka kitesa na zamuta lokuta na yoka ki et puis na ningisa ki mutu et na ningisa ki vraiment pour ningisa ki ngarita Jean et ningisa ki nga donc Karine Mokonzi vraiment félicitations na yo et surtout les banga kitoko vani si les banga kitoko donc biomo yebi na lela les banga lokola likamo susu donc c'est un peu ça bande ko na ngai donc et yango e ko longola biso na kabelu tete ça te so lati boye ndeko longola yo na kabelu non là ta kabelu na yo toujours pas de problème donc c'est un peu ça to silisi na biso. Voilà, et quand on a kabelu te, et ça doit barrasa. Donc la côté na Karine, et ça qui c'est pas dans le baquet, n'est dans le baquet la fois passée pour la barrasa. Na parole de la Karine, pour la barrasa, et c'est Karine que lata barrasa, ko tia barrasa, ko barrasa c'est ça problème te. Ngamo na barrasa kito ko makasi, mais il faut pas qu'on me la kanango. Donc le connaît même il faut que tia suki ya boy. Attention kanisa on a suki na yo moko bande ko umi sa suki mingi te. Papa ya ko baye o pamba. Papa o mona ko bika ilongi moko. O kuma ka ko bika ilongi moko. Ce n'est pas bien. Changer yango moni mutu oya zwa idée ba peri qui vraiment merci na ye. Na bide so za ka wapi nzamba kanisila ye. Mutu oya zwa vraiment idée ba peri ka sa ma yele makasi. Pour chaque peri qui bandeko, chaque modèle a peri qui changer biso ilongi. Et puis ça biso ilongi mususu. Donc oya ba suki boye nga kutu mutu. Après c'est un courage, il y a kolata pour on a kati, dès la kati boye pour ça yanga moko. Oyo ya couleur oyo. Couleur oyo maman Blandine passe na maman Patricia pe depuis mais nous entend na couleur oyo boye et ça pe yanga moko. Donc na ko kata na pe na misu na bine pour ça yanga moko. Na zui le quoi des perruques qui boye. Oyo na tina motu, na oyo si na simi na maboko et ça blonde va mélanger na marron. Bon so moi, donc ça ka pour changer nga long, so na ça pressé, na ça ta ko bongisa. Perikité, na ata ko sa kabelu te bandeko, na ko suka maboko na kolata na ko bima mama Pedro Antoinette, na kolata. Oh, ouais, Antoinette. Oui. Maman Melia qui soka na yebisi yo. Donc mon lasso. Donc, il y a un bokende chez Mokonzi officiel, bokende ko s'abonner kuna chez Mokonzi officiel bande konanga, beaucoup tabino comme bien chez Mokonzi officiel, beaucoup acoustique on a moko na linga makasi, acoustique de Karine Mokonzi na mona vraiment parmi les meilleurs acoustiques donc vraiment tokos makasi mais la minute yo mingi tozo le blakaka molasso de Karine Mokonzi molasso ya Karine Mokonzi bozo moi. Donc, bon dimanche, nous avons battu la biso. Semaine tozo banda, c'est la semaine kimia, c'est la semaine ma pamboli, c'est la semaine esengo, c'est la semaine tozo en bonne santé. Nyonso to sala, to associer nzambe na makambo na biso, na ba projet na biso na nyonso to associer nzambe. Pour ba tumi wa loba ah maman, yo to ba loba kama kama nzambe, ozo to bla su mon lasso. Bande ko so na lobeli mon lasso te, c'est que na ça hypocrite, super hypocrite. Pendant ça boy na robanga batute mais fona banga nzambe na biso maman Blandine poto a rencontré nga na yebite funa banga nzambe nga mama iketi lusala ngane nza boye na sala te ke na ke somba sedia mokili na tia boye na ba yoka te mais soki na kutani nango na yoka nga so na biki na yoka te c'est na ça hypocrite na nzambe opinion nga po a mona pa ke mama so sala kuta makasi donc ça nous va ça ma sumu kati da bomo ina ngai donc na yokaka banzemba mokili nde mutu nyonso ayokaka bandeko na ata bakimia ngo ndenge nini même na théâtre okoyoka nzemba mokili même soki wapi okoyoka nzemba mokili alors de temps à l'autre mais eza penza eloko na ngati ke na vande lango boye na bakolanda kaka te
na lobela ka Karine na zo lobela mola c'est ça normal pour Karine pas lobela makaba bakabelo nanga Karine pas ça la pibe bakabelo tant moninga zo sala yo makaba zo sala yo boye yo pe fozo msila ye pe boye donc lokola ye eza ya sa bongo muta changer ça ka nzambe muta mukila ko changer mutu te to tikila etant so kita na ye koki a ko changer pour l'instant lokola sana bongo to supporter pe kaka bongo bandeko lokola bimisi mulaso ngai en tout cas bandeko na ko sate nazo kana nga mulaso ngo et puis eningisi nga ko na bini pe moi muke c'est que tout à fait normal da royauté na sala hypocrisie nde ya nzambe alinga raté nzambe alinga ba hypocrite te na mutemo mona ozana omaka mususu mais na boye pa bato ozo la sa face mususu naza mwana nzambe na maka nzambe mais yango te esala ke na yoka banzemba mokili te na yoka ka mais eza iloko na ngate eza iloko te ke na vandela ngo penza boye et comme apela te wana ndete wana na sala ngo te maman Blandine Poutou ayebi nga très bien na za pela trop banzemba mokili te mais na yoka nanga koyoka eza mabete ezo dépendre na mutu ye moko ndenge azozwila makambo yango moni baloba toujours fo kolanda fo ozwaka ya malamu nga lokola banzemba aredia misi redia misi oyo akala bandeko banzemba redia misi ti lelo nayeba ngo depuis nazala mwana moke na Afrique nazalaka jeune fille ti lelo eza parmi ya banzembo oyo epesanga courage ya kosala mosala mobembo na kesima nango batelaka mama mobembo na kei yo batelaka bana natikeli yo mikumba ya libota mama nakolala awa na ke nakozonga awa na do bandeko nzembo oyo na papa nanga mutaba oyo kango tro na ndaku esala ke tikala awa do la saka na zo betela atala zo prier ndeni yango te osala ke nzembo wana elonga na mutu nanga en plus natala maloba oyo redia misi aloba na nzembo wana redia misi nzembo wana esala ngo ya nzambe te bandeko na bite so bo contredinga nzembo wana esala ngo ya nzambe te ya redia misi mais boyoka maloba eza na kati ya nzembo wana donc eza parmi banzembo oyo epesanga courage ya koluka mpona bana na ngai redia misi na nzembo wana yemba okende koluka na place okende koyiba te kende okende koluka lokola nga nakena mingi ba voyage bozomona nga nzala muta ba voyage yango mpe esala ke nalinga nzembo na redia misi mobembo na kesima nango batelaka mama mama donc ndenge ke voyage bongo mama po ye redi azoyembela lokola bana mibali ke mpo na mama na Afrique à l'époque ezalaki papa nde mutu faki ekoluka eloko mpo mwasi alia na ndako nayebi te bandeko so bocontredinga à l'époque biso nde tokolela papa na biso mutu baobima na ntongo akelukela biso lipa mama vandi nde naye na ndako donc redi yango ayembelaki bana mibali ke ntango ndenge akeluka bongo yo mama ndenge ozotikala na bana batela bana mpo ngai akeluka mpona bolamu na bino c'est ça eloko ngai akompena na nzembo wana redi apesaka bato courage ya koluka bolanda banzembo ya redi nyonso ya kala redi apesaka bato courage eza nango nzembo ya nzambe te mais azopesa biso courage bozomona eza mpe banzembo ya nzambe mosusu okoyoka yango mpe boyo bini eza nango ya nzambe mais epesi yo mpe leson te etei nango mpe yo te obini na yo kaka osote oyo ozi na yo kutu leson te mais banzembo mosusu oyo ki ya mokili surtout banzembo ya kala bandeko s'il vous plaît nazobetela yango mpe ya se te mpo bokende kointerprete nga mali te nazolobela plus banzembo ya kala banzembo oyo ya kala oyo bato bamusicien ya kala baoyemba botya lokola banzembo ya kofi ya kala banzembo ya papa wemba ya kala banzembo ya bamadilu banzembo ya lutumba boyoka maloba bomona bambili ya beli wana bamama mbili ya beli bayemba banzembo moko oyo ke ofandi penza mamati délice de moi nde batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo ezatuli namoni na tampo coach Gisnon yokatuli mama bolimo elobi bolimo nini bolimo ozasu tobungi nakobima na porte te kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana bolimo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça m'talo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça m'talo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.